Voilà, un grand merci à tous les internautes www.cleboa.com. Merci à De la Nation Tonton Banda, Pichumanga Chera Pembe, bon séjour na Kinshasa, à tous les internautes, à tous les abonnés de notre chaîne, de notre grand site www.cleboa.com. Je commencerai cette émission sans dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous sont si chères au Balanda Abisso, partout dans les 4 coins du monde. Là précisément, je vois Jimmy Bella en Afrique du Sud. J'arrive dans quelques jours dans Nazawana Makuleza déjà Nanzela. Grand merci à toi et puis à Willy Mouchen qui est le véritable code mondial Nabisso Tozalarana. Merci à toi. Merci également à Batoutou, Lorette Aruna, mère chef. Voilà. Et ça, c'est un peu différent parce que c'est la toute première fois que je suis la chaîne au www.cleboa.com. Babi Lindo. Linda, ce qui est Lindo. Donc, je vais expliquer tout à l'heure. Kardashian. Tu as vu que Kardashian est déjà, mais toi, Kardashian, il y a Sika. Il y a Bimi, Otozanaye. Alors, elle va se présenter. Je suis avec elle. Le Sako. Bapesaka moi c'est mon bongo te côté kanyoso e. Et kasi so pesi moi simbongo oteka nyoso ateki biloko azala koteka sisi koteka ngo ateki na ninyo soki bugumestre mtakozwa yo oyebi soki chef azando soki ade soki nani oyebi te yo abi kopesa moi simbongo te oteka nyoso cela veut dire moi soza moins sérieuse. Voilà, nous sommes continuaka le Sako Kozaraba le Sako pongi ya bonzemba loboko na caleçon. Vous expliquer si vous comprendre. Mais qu'est-ce que yo mumbali kitoko bonzamba sala obia obala na ote oliko linga copine te sala ndenge nzamba pesa ba commandement ko bala obala te elangezi yo topi malili ya butu na 3 heures loboko ka na caleçon pour erwaneza alléluia yo simbani ka loboko na caleçon le Sako yesu ne kulusu bomengo ba pasteur mais yesu anyo comme pona masumu na biso ba pasteur ba comme na bango be escroc e beleti na poto ko imaginer moi pasteur mo boy azebisa moi mo mo bo funa ya ko sokola yo na chambre me bana na obala et puis on sokolo na 20 20 ans de sala na col na nzoto pesa sukal siko yemo na mwasa na ninga nika be nika maboyo sokola ta délivrance sango c'est qu'on est tension mabolo ngwa pso mo na nzoto le Sako asuka moninga pesi obote soki sela ye mais le Sako kitoko pona ko chiter na bango libele zoba Emilisi ministre Emilisi pe kuluna ka libele moko wana mutamela kiti oh là là c'est très grave nandeni mais malamu te libele mutabota mo neza nani mamat tanga boti mo na melisoni libele est-ce que tango boti mo no tendre oza woye miyeba ke un jour mo no za kuluna kasi Emilisi kuluna Emilisi pe ministre o a dit chance abi mokonzi o a dit chance abi mokonzi abi ministre mi président bi nani mais o a dit chance te obimi kuluna voilà nous sommes libele zoba. Ok, voilà, nous allons continuer notre émission. Je vous ai dit, je suis avec Linda. Nous sommes comprendre Brifi, Linda Kardashian. Nous sommes avec elle. Hein? Photo qui nous a elle. Bien habillée. Comme d'habitude, parce que je suis Kardashian. Au moment où on bien habillé, ça n'a aucun compliment. Tout le monde dit que tant que Kardashian, il faut en amakambo. Tout na ya Jimmy Bella wa yebiso tozaki na iwana na Yovin na Jobu précisément pas ya Didier Chombo. Ya Jimmy Bella ngana ko bosa na Bolamute ya ndenge boyambanga atoka belanga mbongo te mais quand même naza reconnaître ba toana ba kombo na Souda fait et mtabeng sanga na frère de Didier Chombo petit je dis chamamba ba Jenny Okasa la charmante ba manager ba ebi jango mais ya Jimmy Bella on a ebié. Voilà, nous sommes avec Linda Kardashian. Ouais, il y a une idéologie na Sika, nous avons plein de personnes option sotoyebi basé belé au incarna Carole au mais sommet na bango na sotoyebi ke baza toujours na idéologie ya mbalo sombo parce que yenda ya nango aya nango mena ndenge siko ya kijo ya zaka mama na ndenge kijo bino bwena wasko ndenge kipede benga ndongo ko benga na kipede mu malamu ka na nango plaisir ko zala pembeni ya kikoso eza facilité pour moni kikoso attendre ngo zano kitoko lati kitoko boponga na bibi aruna olati bien kibo katsa kibo mwasi da biso bebe couleur ba su vêtement to lati te mais sikoyo ata to dendi ne to dendaka biso basi kikoso ezo se kabiso pe mona biso nde to zaki to sokola na tongo siko yemba lo so monde kikoso amoni ba no tunde bazo bima mama kikoso bizu bye sikoyo mara sakane na liaka na melaka na yongo moni mpepe makambo yaya na ebite nzambe isongolo Linda Kardashian on dirait mambo bandi on peut na retard parce que ndie po batu musu basi ba misala ki déjà yo ndio zonga ki na yango na retard sika na bango kala na biso o comprend yango sika na bango
kana biso soto ko benga bana ba terme nde ba benga ba mikolo ba ujana ya premier mais nga na seke naza vita naza mazembe naza lipopo naza sanga balende pona bandango tongo nazaka linda pamba tana sara makamna kisaso eningisa bato bayebi siko na sali mise en jour ndenge zaka WhatsApp comme saturé ya siki koti faut ça la mise en jour na yo tout na china rambo mon pépé bambo tebe na china rambo papa chéri jibe pe na moto pamba hein mutaka ngake mingi china rambo na China rambo na lingitelo ko aboni ya na tumbula na ngamutu te ba relation ba kondi ndengbo na meba to ba tumbula te pona tangisa bango loko stressinga na boka jibete po jibaka bamboko leka ba leader mingi kaba pena mbongo yango moni papa chéri zalaka ndongo zali na question mbele fona tunu papa chéri me foto kutabso mbale mutaza la pété intentionné sege on zala za libanda po sege monaka pa chéri oh mon linda gamon en sucre de Kardashian. Oh là là, voilà, nous continuons cette très belle émission avec Linda Kardashian. Kardashian a bango tout, hein, je confirme, dans Opena Kati. Mais est-ce que nous du coup quand tu vois tout le monde a vidéo ça circule Linda Kardashian motivation non ya zonge la sous Linda ezani autour d'une question moi excité nga c'est nga penda franchement bien dans tout cas naza vraiment donc tellement na singo répondre yo avant de répondre on a parabole mon bouya baté ya kande mutu tika kosala masumu tika kosala ekobo mwasi ya moninga za moninga kolinga ete me batia kalika kuto moni bitabo simbi ko notango mabonza mukolo te mukolo ki église ovandika bolika ko moni malibitabo simbi ke tango France ndengo pakata mbangu na nzeta ya so église yango te et puis ya mibale kokosa la batu makambo na kisasa to na pote komi nango lokwa facile mutavandika ba publier photo muta mwasi mobo omoni mona mwasi ana sida bokeba na ye ne comprendre que ça nango sida te pour ceux qui sida ya solo ya yo sala kana na hôpital okenda ko beza positif to négatif ozaki te mais tu partager photo ne bongo se kozande olingo salir personnalité na ye non te est-ce que batanenga ba kosela batu makambo sata vandi na yet sata vandi na epe santane ngaza wana yoka so mukeka sata sali bisobo omoni satane ngaza wana ye mutasali ke batutanga ye mutasali ke balianga ya tango bosala kana longa mina muzombo ya ndoki oboyela lupanga liye sata zalaki sata bazaka na carême ne loka ba musulman sata bino sa na démon na loka mutute azu écran géant na ya totala eva matara mangenge ke loka yo matara mangenge ke bondela ya sa pe stratégie non ça siko nini pona boa ke loka sika bato ba sepela donc ndenge moko po sata bi ke déjà réputation de babebi songo na makambutu vous comprenez donc makambo to ko la casa tante cela veut dire nzamba zali nzamba mutape sa vie na makambo nyo surtout o lo calculer sata tala makambo na moko sata sangelo te no sa makambo na simba ya moninga sa ki mise en jour et le kana matingo ba mangenge na bi bon qui ça ba musique ba tumusi zo simba te ils a stress quelque part comment ba générique ba tumingi simba te musique ba te simba te ça ba générique monsieur mo simba te et tinandenge ya polémique musique tena lobika pona ko déstresser ba to po brigade de sarbati de simba na ngo boya fali pour pas de Jésus ko simba faire ko les ko simba wat les ko simba bango tena ko simba bika par rapport wa yani fabrication ko simba vibrator contre média ko simba papa chéri ko de simba sans album tabeti ko le kabato za ye oya boya ngwa porter nga plein papa chéri oya donc cela veut dire nandenga makambu ndenge za kana sa mutu tonga sa mutu te kabo se boule mi président bambote na on a bosani bino to boza ngai na kabola te donc cela veut dire nga na tali que biloka batu museto simba te batu bana posa ko bina batu bana ba problème mboka ba problème rolia ba problème boy muswazi mbongo eleke beleza peka problème pas mon eloko sala ngote dabi bona déstressé bango fallait Linda Kardashian yango mona bokeli boka première vidéo na chaîne YouTube na ngai siko na nyoso tu wana na sala orgueil to bino sani dinos gumba mela ba fanatique nanga merci ba fanatique nanga merci na motema na mona bino merci ndebo yambi Linda Kardashian chaîne na bino obetika ka ndokoti na YouTube komika Linda Kardashian TV s'abonner manière de soutenir ngabsu yangwana au s'abonner na mona kiyo linganga ça sexy hein mais moi s'il faut que ça rentre te leke bonjour papa merci moi c'est que ça rentre makasi te le cas Robocop te moi si et moninga ba mami belé bazo perdre mbai na bona ndaka mabala pourquoi batio comme étiquette ndaka ndaka mbalo akipo soto et pourquoi azonga ka ali ala lem so ali aso malonga te le cas babala yo ola ta susu lo mo kusete ka liputa po na ebi ko zama be wana genit
de loko zo bangi soka pour mabele komi amen te tango zaka lelu ya balingaka yo muta komisa ngo amen bano yo bota na papa wana la tele loka mukuse ubina dansa bakatangeze Linda yo mo skondola la mise en jour na boaki siko première vidéo qui ça c'est Baluki Afrique Baluki poto ko tuko lobate ba tout poto bazawana na respect na bango parce que pona bango na ebité na misala mabena sani na ebité na misani na ebité ya na ndama betala ba parti musuzo nika ezana ba parti musuzo tonga na ndama besozo nika ngo batsa musapi mo yebi na kosi parti musuzo nika ngo fotsa musapi na kosi te net lito itango nika fotsa bwe yesko bakani sekiwa bana mikeba otala s'il te plaît na censurer maloba langai mais si on a remixé bato ba lié mundiri ba wana baza ba directeur artistique ba osala ke réussite total makame simba ba Patrick ba Joël Mola bango nyoso tout wana donc jouer dans mundiri ba Dieu merci encore nous soutenir biso de près et puis yo moko za nous bosser comme acteur donc rien à dire Aruna mais on laisse robot siko déjà pour musculer comme un système audien bien que l'état et les autres Zalara somoni mutu pona zo bangela yo tonto bima libanda ningo lati robo sans soutien ba ko po test na weza pa faut ba fina pena pour ba comprendre les choses soutien za bezato yo lati soutien kasi yo soda ya ko fina ngaiti po mobali na nga fina ki nga bientôt ya ko fina nga soko za maçon na yebiti soko za charpentier na yebiti maboko ne zasko mabe we peza biloko musuba za maboko mabe alambi olambi biloko ya ko tsamisa biloko ko mingai kende mona nzoto na ngata nga soko za maboko mabo finika boba momboya koto tomate siko simba ngate ponga na zali omoninga na kumisi nzambe na ba konti ndenge ba kangi ba ujana ponga mbai na ko mettre tipo na ba ujana mbai nga zo respecter nga tipo na ba ujana wana yango na wasala crime ko mikolo basi toi kitoko boza bakana secret ya yusko boya basa kitoko boza bakana secret ba ujana bazwi ndenge bakangi bango bano ba ujana bana batonde infection sia bana wana balela kolia poulet mayo soka ratango weekend dimanche omone na yolo ezwaki no liangula kapela ba se préservateur bana mabe batata baninga bakela ba mawate et tombe skoza libanza eloka papouche na kutu na za na so misapi wana mais Linda quand même oye vraiment na sepe parce que nga mutatinela nga vidéo na stea Willy Musheni na vanda na mwaka bo so boka Willy Musheni mutambonga za muninga na hote mutako changer vie ya mutu ya Willy Musheni tala ya Willy Musheni faut boka na charisme ya Willy na mi sete mena boko lo mona ndeni mission ndo zo balola faki normalement nete longa ya Willy Musheni Kodamboka 00243 bisous ba boye pete bikaza bala ya abala na yebi kaza pena serious za mtabuzo bate moi si na yebi ki tante Linda Kardashian za mtabuzo bate ngana mtabuzo bate ngapi na za occupé na ndé na ngame na balité que légalement des akabona bo na boko sala publicité mba na ngama makasi ba ko luke na Facebook abaluke la ngasanga mabe bon tante Linda Kardashian ngalo linga Mimi Kardashian wana oye ozbandaka déjà idéologique kala comme tu nous as dit au salon on mise à jour quand des alara exonga mais la mise à jour nous yo vanda ino avo sa mise à jour il y a un bateau déjà bayaki bateau bazaki tozana ba la duchesse tozana déjà aza déjà moto yo faut qu'on pesa ye ba honneur mon ami je dis bonjour ba coucou parce que aza quand même image ba tout ba yebi a révisant nango moi trop moto abo la duchesse na ebiti fuza na problème na moto. Tu vois, nga je dis merci. Ndenga sala musane bien et puis c'est bon. Et nena lobby ce que salinga belongo ninga kilindon. Kasi on dit maka mutu boy ndengi ya bandango boy pour mamba lo sombo tu vois, c'est bon. Voilà, la duchesse Zapena nada, PD nada, OP à sala pe blo nepe tout mona. OK. Alors ça là on bien. Ça là on bien. Réponse dans la section makasi pour nos hommes ta polémique je dis que ça là encore bien. Bien faut se lever on est. Et na qu'est-ce qu'on a français ba wesh pour moi les gens ba question muso tuninga boy kande mati ki wesh et tout qui blé. Kande mati. Te moni tango tuninga ce qu'on a imaginé na beto ya ba wesh to ba bléda. Yo na ba ça là encore bien. Ça encore bien. Mais ba tche yo na ye. Aïe. Featuring makaso luka falina faire to ndeni na ebite ya wera na jibe obi chef faire na featuring luka falina faire to ya jibe to nini po muta osala ngole mtifa za pena budget
et ça dépend de temps nanga si ko budget wana ce ko sangisa il faut écouter il faut quoi ça bato mo faut à tête tendai maboko banque le kit faut monétaire ya maman Rachel Futa ya tête tendai ya tête mutu ko no tambo nango ya bien boy oko chanter ngango te na koma na mutu ka très bien mutu ka no tambo nango wana ya tête ko chanter ngato salinga pe na kata na yebi nanga pété otindi bena basoda bakanginga na mituna keso na fingi mutu oto premier nini on va voir dervazo ba china ramoya mais okien nanga likolo bakanginga bandi ne longi loka baza ba enlevenga buna se retrouver na sendwe et puis ba sombi sanga mutu ka loka mutu sanga critage allez leka kuna pona mutuka na ponika oya bien wana siko mais na kubanga na kipona opine toboka na sans épine ça promis pour stress au banga de brutaliser nga tu vois et ça nga bien tête ndai maboko bang na PCP mbote na nous chimata kwa firba mbote bele puis Raisha mata maman surprise ya badjo molobo miski disquared Raisha mata yo yebika ndezalaka et puis na PC ba gros bisous na 00 comme la souka tena mena longola déjà na longola déjà donc aigle jaune filo lumingo parce que yaza aigle za kalikola mona musika soit taliba moni pour fona na doda na longola filo lumingo aigle jaune c'est ça. Et voilà, nous continuons toujours avec notre émission. Voilà, n'habité ezani ki mnenga ki mobali zo simba sute kopa ngo foka ko yana nenga ba momi. Au moins briefi bato ba bien monde et l'homme on sait personnel ça on a rappelé yo so comprendre quand même que mon briefi mbai nanga aza mobali moko na koko bosana na vie nanga te poto kaboni pété tozana yi toujours tozana mo petit problème petit souci au moins moi c'est malama tanga ba problème mbai na télé te tu vois moi s'il faut aux akaper un peu na mama kamo ya famille ko bomba donc briefi aza mbai nanga ndalinga pena mbali babeta batu te pointenga na sali bumu yango na lobisete mena ndenge ya boy ambai nanga aza premier mibali oyo bazana nini na batsa bono ba panneau ba texte sa marque tout na bele to groupe moi WhatsApp ça c'est mes ligue des pros Shinara mon PPI moi leader na bango et papa chéri j'ai bien piana siko leader wana siko munene wana ibi briefi batsa tiena ba panneau a texte sa marque et ceux qui vont entrer Linda Kardashian et qui ne t'a pas pendant la victoire faut te Kabelo faut ça Linda Kardashian faut solo na it pour Kabelo original les arits Kabelo o wana na maniaku ya mabe wana bote kaka wana yo mamo yo Kabelo mabe wana te kana non tanga comme le na fulo mais beaucoup ta kuna magasin et Kabelo mabe alors que ce soit na kisasa te boli bisande na zaka na ngambu na eba te tene comprendre ça mabe to ba sokuna te rit Kabelo ndale ki ba onyo na Lubumbashi pe to ape na joli Kabelo so na ninga kishasa na ninga Lubumbashi kuna bana katanga nyoso to aka na esika moko to soma ba Kabelo na biso po Lubumbashi pe to yango kalate et pas ya joli Kabelo. Là je profite également pour faire coucou à Emmanuel juge de star na kata Lubumbashi, des gros bisous à toi. Voilà, toi cheminer na biso tout doucement vers la fin, il y a une émission à Bisso. N'habite sur quoi bako bando retenir ni na ba makambo nyoso parce que tu as dit qu'il y a mucho personnage bien qu'il y a des comédies qui se passent mais il y a toujours eu information message mo boye ya ko éduquer sur to ko éveiller ba to ko conscientiser ba n'habite sur quoi Linda aena ni na terrain. Merci et loka liboso na libino lo sako tande bo yamber lo ko album mo besoin 7 ans 8 ans 10 ans 15 ans lo sako Yesu ne kulusu bomengo ba pasteur lo sako ba pesa ka mosi mombongo ta oteka nyoso bato ba oteya cela veut dire tant que lingo pesa mosi na mombongo faut tala est-ce que ko comex est-ce que ça regarde muta buzoba est-ce que osala buzoba libanda te to oteya bato donc à travers siko chaîne YouTube na ngai Lindon Kardashian TV okoti okomona ba vidéo ninga na zotsa bo sepela pe bo za stressé te au côté Instagram nangai au komi briefer Louindula au komona briefer au komona appelle Lindon Kardashian on se comprend ba nouvelle nanga Lindon la muke ndenge nini kota na chaîne YouTube nanga boza makambo cette fois-ci quand même fallait adresser ça na umepe na musalot 17 ans mamba lo sombo mais na bandi kala quand même faut vous féliciter nga et puis malgré mon pépé makambo tout na longwa te bana respect bo bazaka mingi te tanga aïe aïe abetika demo trop sali move mais on a ngaso condamné ba départ pété parce que bato makaba mona orchestre bazalaka to na ba groupe peut-être bazalaka bato baeba ngote mais so mutalonga ka bango bazaka bengra non ngape na mona makamunanga
mais le quoi naza mwana mayele bayeba nga pa bisote solo zo yambageza parce que Mbalosombo c'est elle qui m'a façonné, elle maman Mbalosombo. Il y a Freddy, lui c'est lui qui m'a façonné, c'est elle maman Mbalosombo, tu vois. Tanga comme moi elle, tanga zambal il. Ah la na tanga ça va jeter. Moi je ne suis pas illettré moi. Là. Voilà, Kardashian, Linda. Tu as marqué ça qui dans ta comme na mini. Yo za moi ça sango masa ka baba. Et ça babatin. Cameraman na kozonga sima na baluka. Mais c'est là tellement pénant, tout tellement pénant. Mais comme la zali na zo tout na batu. On ta poitrine na zo mona. Non ngana sala chirurgie. Zanga mona sunga ozela. Non ngana sala na chirurgie. Mais ils ont des macaques chirurgiens. Il y a pas les misandés ni. Non ngana sala chirurgie mais ils ont dépendre na tala ka ndeni za la capo. Ma copine ngai na monekala nzambi na nga kabula ngana moi so. Toyeba muto wana. Tu vois? Mais tolo. Tolo nani kota tolo na de nasto. Na bassin na ngana sa chirurgie. Yango na tu na bato bolanda ka bokota na YouTube, bokota ka na chaîne nanga Mikolo Linda Kardashian TV nde makambo. Nde bo pesa nga conseil na sala kota poitrine, na sala kota bassin, na sala kota mupanzi, to na sala wapi. To na sa benda mbebe comme muke. Bien na sombe comme mukende. Na tu ni to vanda biso hein? Vanda bébé. C'est ça. Nzambe na ngai. Mais nga na conseil ka sima ba choka bloko hapo bavimbisa pona bassin. Siko nazo banga ba mama ba mimi kolo ya. Bazo benga bango soki bazo vimbisa yaya. Nabona nga ya kisasa mbadi. Fona ke sango aux États-Unis. Oh ba mama na bazo tungula ka bazo ki biloko ni tui. Yaya pardon. Avec comment ya béton. Pardon yaya béton dans la case ciment s'il te plaît. Na ebi nanga makambo na tena ba porter nga plat tangi pe comment mutu te porter. Comment mutu nga tangi. Voilà bébé Linda Kardashian. To comme na biso na suka. Préciser na kati ya site nanga ya Linda Kardashian. Chancel Ochudi ndeka to sola kit. Ochudi Chancel. Ba oza makambo bébé na kati ezali. Ils ont une série moko déjà ça préparé déjà. Kombo nango Linda Kardashian, série Kardashian. Na kati série, je vous assure, bastar nyonso oyo yebi. Ba oza na kati. Il y a des musiques, théâtre. Il y a musique, il y a théâtre, il y a nion surtout. Bah, on retrouver bango na skati ya série. Bah, mon papa chéri, j'ai bien piano na kati. Bah, mon star tout na kati à travers ma disposition à na bango. Tu vas causer là parce qu'ils ont un sujet moto sur na kati. On a Linda Kardashian. Bah, mon makamto ça na kati. Mais déjà quand la minute va comprendre ango dans quelques jours. Mais bah tout bon c'est boyambi le sac on est à volume 1, volume 2. Et zobima je crois semaine au kaka toso banda volume dans le sac boza d'abord préparation nango il faut na lava leader na lava après na lava bozi volume 3 na boui volume 4 na bombi 5 6 na batanga bakomba bato wana te makam to sala. Voilà comme na biso na suka émission na biso mo ba dédicace na bato ba Hollande sikobo ça déjà avant goût hein atala ba muso lingo bima bayimba ata ba vocal. Ce que volume des andeni pesanga lo sako na betaka mibale lo sako etinda ni ayi batinda ka moto da ke no bwaka ko bosoto yo salinga ke no bwaka yo na wese lo sako yana bande lo sako etinda ni ayi batinda ka moto da ke no bwaka la yo tango sali bezono ngala ke no bwaka la yo atako na mo umbango atana mo musalo futanga etinda ni ayi ba comprendre tuna sur lo sako moi c'est un soldat azali moto te pour civil à mataye. Oyoki hein? Mais il faut expliquer biso comme. Kasi oui, moi c'est mon conduit que lingaye. Aussi problème c'est là veut dire moi c'est un soldat za moto te pour civil que no mata. Ya tika bitumba ba kwa ba 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 soldat là s'il te plaît. Voilà mon numéro de téléphone nanga plus 243 ya Willy Mocheni 89 633 et puis 0667 plus 243 89 633 0667 ndeka to lo baraka Linda Kardashian de makamto sa makambo ezomonana bato bo sepela orgueil na ngambo na biso zate toza respect toza poli mais to ba yumate c'est-à-dire na ndenga mabete na so saka na ngato bunda libanda dans bundi so libanda po kamwe. Mais humble toujours, vous consommez Linda Kardashian de Makam. Merci Nayo, parce que Lorette, tu vois, les loyaux sali quand même, batu batter langa, les sous bazo ba nouvelle nanga. Après, on a parmi batu au bazunga à la veille, il y a après événement au Ningisi monde, il y a
Losako Yondo Yambinga. Merci nous sali que tu vas découvrir les sous message de Linda Kardashian les grands ça et ça là bien quoi. Voilà, merci beaucoup Linda Kardashian. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à tous les internautes, à tous les abonnés de www.clebois.com. Linda aye. To la nara Linda pour rien envoyer sika pour bazar azara na bango mais Linda ya obaksa sous 1+ azara déjà ma salle sco mise à jour. Donc tout a mise à jour en moi si vous pensez nga sangona lancer pena message so bomone bokanga ye. Ndeko moi si Nanda ma bete na mono panzi ba vidéo nga partout osali ba vidéo lobi ko bete ngai. Eza solo to bundaki. Mobalo zo bundisanga pona ye wana aza mobala zaka nga kala. Yozo lenga ye menga na bi valeur na yesoute pour na koma na ngana mbali mususu lokola to kute na boîte ça pese ngamba te poto ba kankidete atu chimie ya bilamba na lata ki oke yokanela ngana ye ba côté parce que bambanda ne ba yeba ka baninga menga na mbanda note dab malibanda ba mina senga na ngwasuma ngape lokola na boya ki atika bonga spinga ngate to bundi ya kainga catch ponge zwinga na la te ya lobi ba betinga na la na sa ponge ya ba betinga malam c'est Linda Kardashian. Voilà. Grand merci à tous les internautes. Il y a une chaîne unique, le véritable code. Nabatu tout. Oyo Bokolanda. Émission Oyo Jimmy Belao. Na Afrique du Sud. J'arrive à mon pasteur, à mon archibishop Patrick Tomosi Agassi, la Nakati à Londres. Grand merci à toi, autorité Kamani, mon pépé, à toi également. Nabatu tout au Bolanda. Émission Oyo, je vous aime beaucoup. Marcus Ngeli derrière la caméra. Des gros bisous à toi, Nabatutu. Au revoir, bye bye.